magazine vous a été offert par Am Design et Construction. Il est donc difficile d'apprendre dans un environnement poussiéreux causé par la plupart des marques de craie. C'est pourquoi nous avons créé pour vous Adecholk, la marque de craie qui vous aide à passer au niveau supérieur. Adecholk est le choix ultime des éducateurs et des élèves qui n'exigent rien d'autre que le meilleur. Grâce à la formule de haute qualité d'Adecholk, vous pouvez faire l'expérience d'une écriture très douce qui glisse sans effort sur le tableau. Fini les bavures et les morceaux qui s'effritent. Adecholk est conçu pour vous offrir des couleurs vives et audacieuses qui captent l'attention et rendent chaque leçon plus vivante. Elle est parfaite pour la salle de classe, laissant un impact durable sur chaque mot et chaque illustration. Adecholk, la qualité, c'est nous. Botela bino balandi ya magazine communication na lingala facile batuna so moninga tango na lati tenir hôtel de ville bogangi bolobi wana sala na hôtel de ville to pendenge nini nyoso wana eza ko encourager misala ya gouvernorat ya ville province à Kinshasa ezola kisaki Kinshasa ekobonga toza wana pona ko encourager bato basala ka makambo malamu Daniel Bumba Lubaki edi yeli bango ne basimbi Kinshasa ville province à Kinshasa kitoko pe elengi tozo pesa bango maboko pona Kinshasa ekende malamu Kinshasa ebonga na yango tozala kaka wana te biso ba congolais pona ko critiquer to pona ko landela mabe ya bato kasi tozala pe wana pona ko encourager misala oyo sala ya malamu na ville province à Kinshasa pourquoi pas na République démocratique du Congo mobimba po eza pays na biso RDC iloko makasi ekeyo oui. Par rapport à Yanvoula Outé Koleka Mokolo ya samedi na yango, le gouverneur Daniel Bumba a convoqué qui réunion de crise. Tolanda message oyo. Libongo réunion à crise. Et Zizali, la crise Simambo au Sabat sur Kinshasa, fallait tout constater, tout ça, la bilan, que Ndengenini et Kinshasa se comportait qui, parce que la prévision, où ils allaient qui ont annoncé vraiment hécatombe, mais tout le monde quand même, après que Mboulango Beta, dégâts ils quand même marginal, pas Nandengo Taï qui peut causer la yango par rapport à la prévision à Metel7. Et tu as vu que Kinshasa, Bamboula et Rosala, Makarane, Bamboula et Rosala, Makasi, ça annonce vraiment beaucoup de pluie torrentielle. Mais c'est nous, Nabiso, comment gérer la situation, prévoyant ce qui va se passer plus tard. Donc, à l'issue de cette rencontre, de mettre en place plan d'urgence, pour gérer l'inondation, mais également, vous allez que Benga, n'a 2 ans à profit, de mener la rivière Kalamou, ils allaient bongo place, ils allaient dégager, ils allaient en prise, ils doivent vendre qui en haut illégalement parce que c'est une zone inondable. Donc, tu comprends que Narobo a retour ça. En Angleterre, le Sénat surtout libéré en prise, voilà comment ça occasionne des morts. Donc, dans le jour qui vient, c'est imprégné les sous Makassi, on va travailler à curage, au Bandego, ça, on va continuer, parce que tout le monde dit que tant, quand même, il y a évacuation en maille est diminuée, parce que tout ça, il y a curage. Sur le salaire qui a monté, station il à attendre sous pire. Donc, si cas, on est aussi à 8 heures du temps, mais tout le monde dit qu'après 2 heures du temps, moi, il est tombé quand même autour de 2 heures du temps, 1 heure à 2 heures du temps, beaucoup d'endroits, moi, ils avaient quand même libéré, parce que ça n'est pas qui. Alors, tout aussi, on a aussi, dans le Kinois, pour comprendre l'importance, vous voyez, il y a quoi, Koboaka, Matiti, na rivière, vous voyez, dans le jour qui arrive ici, déploiement mon commune ça pour la bac la poubelle les envies de Kinshasa. Dans l'entretemps, tout ça bon la bandine sous tout quoi qui est là pour éviter bon la rivière se tombe. Certes, il est vrai tout va le réchauffement climatique des alliés va monter les eaux alliés, mais ceux qui se prévenir bien donc vous allez passer dans la dégâts militaires. Alors tout ça c'est bongo na bakinois un espoir parce que problème au vit dans nos connaître ils allaient bon prise en charge de ma politique que proposer. Mais le souci de que de mettre en place la politique
pour prendre en charge la question de manière holistique. Vous voyez, pour qu'un monsieur ça maté, il faut retourner à bisika ma bête, pour éviter l'endroit inondable. Vous voyez, il ne faut pas retourner à l'école d'un collecteur. Mais également aussi, dans les jours qui viendront, il faudra que plan de la gestion de la zone Kinshasa et ça a bon revu. Kinshasa et tout le monde qui va planter vers en haut et va dire pour la batunquier. Le quartier sur l'audi, aux alliés, ils ont une adéquation dans la gestion des qui prévue. Voilà un peu le problème. Alors, tu mettre en place commission ou gérer de manière très approfondie question de l'inondation pour que l'objectif soit atteint. Kinshasa après la pluie torrentielle et Sahara, zéro inondation, zéro mort. Donc, tout va en espoir, tout va que, par rapport à nous, sur le gouvernement provincial des arceaux à l'abandon, on a saigné la buissonneuse sur, tout à la Elongo. Parce que, comme on a vu à Kinshasa, ils ont la responsabilité à tête de Mokonzambo Kate, on a vu que le gouvernement ni le gouvernement provincial, tout le gouvernement, ils ont eu intégration à buissonneuse sur. Surtout Simbani, tout le monde, c'est tout ça là pour que ville ambition est un bon. On a la Kinoise, tous les Américains. Vraiment, tout le barrage que Kinshasa et ce bon parce que, comme on a Kinshasa, et ça dépendre de la politique que tu veux mettre en place, n'a suivi tout le ça. Bon, tout le marteler avec Kino va comprendre que, Misala Oyo et Salam qui a courage, c'est qui fondamental pour nous prévenir que dégâts et à la macacité. Mais tu comprendre que, tant il y a dispersion de eau, ils ont bon réduit macacité. Baba Ngelo Romoroté, il aura union sort et aura solution. Il y a des villes qui traversent la situation, peuvent traverser la situation pire que nous. Mais, balonga yango, puis voilà. Et aussi, inondation et zalarango partout. Même dans la ville très avancée. Mais, prise en charge, on est zalaka déterminant. Et ils sont l'autre très concentrés au sein que inondation, vraiment, ils ont une affaire révolue pour la ville de Kinshasa. Vous voyez? Prise en charge, à maille, ils ont bon rapide. Pour un espoir, il y a un bang exact parce que la solution, elle est comme sur zalaka. Donc, nous avons un que lobby, vraiment, le Galelo, Kinshasa et Zobomba. Quand il y a un dossier, il y a Banvoula, son excellence, mais c'est le vice-gouverneur Ebi Iel Limolangi sous les instructions. Il y a le gouverneur Daniel Bumba à Tambola qui mokolo yanvula wana à Poli me andimi à kende kota la bisika basala ki misala yemoko atala nengeni ni maizole katope bakanini oyo ekoleli bana Kinshasa poye bazalaka na souci ya population. Kitoko pe elengi botala animage ndenge Ginette Vemba azalaki wana. Nasima Yavula oyo ebetaki samedi 19 octobre 2024 na étendue ya ville province à Kinshasa na yango. Monsieur le vice-gouverneur, son excellence Edi Iyeli Molangi bakiselaka ye l'incarnation du bonheur, papa de papa. Akitaki na se Yavula wana pona kosa l'inspection ya ba travaux oyo esalamaki oyo ye moko azalaki na terrain pona ko superviser. To bandaki na kitambo atali ndenge mai ezoleka bondimelanga tangu bavule bandai kobeta kala mai poleka boye ezalaki impraticable na ndenge kosakana te. Population babandaki koleka na pase amoni ke trafic eza normal kolonga wana inde tina Kalamu na rivière Kalamu kote ya Veme bisika boyokaki sango ke mutuka ezindaki batu bakufisa kasi eza luvunu po ye moko akitaki sur place a palper du doigt a monique mutu akufite kasi mutuka yango moko ezindaki. Selon information tozu sur place mutuka 207 oyo bomoni elalaka wana kasi tango vula ebandi directement lokola ezalaka pembeni ya kwado mai ebuki yango ekoti na rivière ebandi konana ti ekei kokangama kote ya porte Veme bisika batongaki po mosusu wana. Botala bino moko directement apesi instruction epai ya ministre provincial oyo aza s'occuper na environnement son excellence monsieur le ministre Léon Mulumba directement baye na gri pona kobenda mutuka yango ata mort moko te kasi bino moko bomoni eta ya mutuka nde bimi na basalite kolongo wana inde
aleki wileri amoni ke trafic eza normal mai ezoleka normal akeli susu tina lemba bisika kende ko chite amoni population badindaki kasi normaliser toujours kaka na cadre wana tango azongi ayebisi population bazala calme po barimer oyo bayokaki eza ya lukuta boyoka bino moko ilalaka wana ifalaka wana embwe makasi eye mutuka etioli mais totuni population awa babeta mutu moko akufi te yango tokomi awa tongi toyoka ezalaki ndenge nini eleka ndenge na place oyo oyo bakinois na bakinoise baotala ngongi na réseaux sociaux bato mosusu babiki 100 personnes bakufi bato bakufi ebele yango tokilisi place awa nalingisa mwana mboka daniel bumba koyeba oyo ezami awa eleki ndenge nini na se ya mbula evenema elekani mai ezalaki ebele lokola mutuka elalaka awa nde mutuka etioli apart mutuka eza susu na accident moko ete mutu akufi to nini ezali ata mutu moko akufi te ya solo mutu moko akufi te apart mutuka donc nini zelo côté oyo ntango ebukani epesi déséquilibre kaka receveur nde mutu aki na kati ntango afongoli porte abimi mai ebeti na mutuka apart courant do eza awa balusi mutuka eti bapine likolo ebandi kokemi mutu akufi te mutu azwi dekape te moko azoki te gloire à Dieu receveur abimi apart mutuka nanu emonani te mais tozolanda yango tokoluka ngo kote ya veme j'espère nde mai ekiti me tokozwa na veme mutu abukani te mutu akufi te oyo baoloba neza lukuta mutu akufi te mutu akufi te bakino totika kotambusa basango ya lokuta et surtout na bareseau sociaux bozwi bamvula oyo ya kala botie yango bokomisi yango ya lelo en tout cas faut applaudir gouvernorat ya ville province ya Kinshasa po bazosala mosala malamu kaka na 5 jours kutu nane koki te deja bomoni vula monene beti kasi bino moko bomoni mai esali pas même 2 heures ou 3 heures du temps mai ebandi kosila ekauki congolais avage librement na bapréoccupation na ye mais tango ezalaki kala soki vula ebeti makaka diaka okosala ta 8 heures du temps to pe olobi ke nakobima lisusu te po vula nde beti boye ebebisi journée kasi ya mikolo yo vula ekomi normal soki ebeti ekoki komata muke kasi mai rapidement ekosila mbangu mpo na misala oyo gouvernorat ezosala coup de chapeau na Daniel Bumba Lubaki son excellence monsieur le premier citoyen ya ville province ya Kinshasa elongo na vice na ye son excellence Edi Iyeli Molangi bomoni ke oza vraiment l'homme de terrain Kinshasa ekobonga ebongako ezobonga akei décembre mois du handicap na yango Moussaou Foundation oyo kumbamaka epa ya madame Nathalie Moussaou Mama Paradis Mama Bonheur na yango apesi chance epa ya moto nyonso oyo balobaka mpona kozwa lipamboli bato nyonso basoutenaka ba œuvre caritatif bato nyonso bazalaka wana mpona kosoutenir ba œuvre sociale bino bato babengaka bino ongai boye bailleur de fonds monsieur boye monsieur Kingani awa eza esika ya koya kosoutenir tia loboko na poche mpo balobaka donner aux pauvres se prêter à Dieu bopesa na Moussaou Foundation mpona activité oyo organisaka le 3 décembre eleka kitoko makasi n'impact pe idéologie bandicapé basepela ndenge ye moko alobaka toujours azalaka na posa bandicapé bazala badelinquant te po ye moko azalaka toujours wana mpona kobeta sete epai ya bandicapé mama Nathalie Moussaou mama ya bana ebele oyo asangisaka lobi topesa to soutenir œuvre oyo boko sepela nzambe akozongisela bino ya mingi bato balinga kocha maboko na poche tolanda elema oyo communicateur Junior Mbumba asaleli biso tolanda. Décembre, c'est le mois du handicap. Je sais que vous allez poser des questions pour n'appuyer pourquoi décembre, le mois du handicap. Parce que Mboka et Belé Sanganaki, on a dédié journée, il y a le 3 décembre comme la journée internationale des personnes vivant avec handicap. Voilà pourquoi Bisson Moussaou Foundation décembre, le mois du handicap. Le mois du handicap, pourquoi? Parce que nous avons l'habitude aussi d'appeler le mois de mars comme le mois de la femme. C'est de même comme le 3 décembre, c'est la journée internationale des personnes vivant avec handicap. Bisson Moussaou Foundation, le mois de décembre, c'est le mois du handicap. Mesdames et messieurs, la journée internationale des personnes vivant avec handicap est célébrée partout dans le monde chaque le 3 décembre.
Voilà pourquoi nous sommes venus pour vous dire que cette fois-ci, en République démocratique du Congo, à travers Moussa Foundation, nous allons célébrer la journée internationale des personnes vivant avec handicap. Votre contribution nous permettra de bien organiser la journée du 3 décembre. Ce qui est au Pessinga, à Pessi, Ndé et Sali Union fait la force. Nous, dans Moussa Foundation, on a l'habitude de le dire, ensemble, c'est possible. Si nous voulons vivre un Congo meilleur, nous devons également penser sur l'avenir des personnes à situation de handicap. Pour contribuer, c'est très facile. Quand vous regardez dans notre affiche, il y a le numéro MP100 ainsi que le numéro Orange Money. Le deux numéros va vous permettre de contribuer, d'envoyer votre contribution. Déjà avec le numéro MP100, quand vous regardez, nous avons le numéro 082 90 17 036. Dans le numéro MP100, nous avons le numéro 082 90 17 306. 082 90 17 036 plutôt. Voilà les numéros MP100. Et puis, dans le numéro Orange Money, nous avons le numéro 089 27 12 353. 089 27 12 353. Soit vous pouvez également nous contacter sur WhatsApp afin de vous permettre de venir déposer votre contribution sur place dans notre bureau qui est situé sur l'avenue Benteke numéro 17 dans la commune de Ngalema, précisément à Makampane, tout près de l'université ISG. Référence c'est Arrêt Boutique. Avant d'arriver là où habite le général Amici Kumbadi Tambofort. Mesdames et messieurs, Moussa Foundation, c'est l'ONG qui vous permettra de sauver l'avenir des personnes vivant avec handicap. Ensemble, c'est possible. Ce qui est au Pessinga na Pessi, Ndé et Sali Union fait la force. Merci beaucoup. Nous avons les sous le dossier en vous là, après la pluie, c'est le beau temps, kasi, et comme il dirait moi, mauvais temps. Na yango de daka dima, azalaki wana na terrain pour na kula kisabino bisika nini, e zindaki bisika nini, cholaki kasi na bisabino na Kinshasa ya lelo, nenge tozalaka kala, eza nenge ezali koleka lelo te, parce que Kinshasa, kirage comme kosala mambangu na nenga kosaka na te, po, soko tali bien voula tango beti après 2 heures du temps, ma ekiti na ngo, batu bavage librement, na ba préoccupation na bango kasi tango ezalaka kala soki vous le beti okoloba ndeko tovana ndako po journée et baby tolanda elema oyo dadaka dima asali libiso ekeyo. Après la pluie vient le beau temps, ndenge kaka français balobaka, mais en la ville professeur Kinshasa, après la pluie vient le mauvais temps et natongo ya samedi 19 octobre, Kinshasa ezalaki ya kotonda. Tobi to bengango délice to penini Kinshasa après la pluie vient le mauvais temps. Façon vous les salaki ba dégâts na ndenge ya kosakana te. Miliona milelo banda ko tsolaki, mapango tsolaki, voire même na bato ba tsolaki. Ba commune ba quartier ya ville professeur Kinshasa ezalaki victime po ya ngonde komaki ba maya makelele ba maya kalamu na bangolo bandakala babimaki na kati ya maya ngo vula oyo epenalizaki bato basala misana bango na ndenge basalelaka patient likolo ya ba dégâts matériels oyo esalaki ba terrain ya bato ebukani bandako etondi mapangu misusu kutu elimwe likolo ya érosion bamituko ekufi baekole misusu ezindaki yango esali ke bakata courant na bacommune misusu likolo ya ba dégâts matériels esalaki mvula oyo Kinshasa ba commune oyo ezalaka nzinga ya ba rivière yango nde ebikaki te lokola Ngalema limete kalamu batozaki na ndenge kosakana te pasi pe mawa baterase kutu ezomonana te Kinshasa bato mosusu baki matati likolo batole mpo na kaka kose réfugie balobi sauf kipe mvula oyo pasi pe mawa bakonza mboka bo agir na lombango mpo na badega oyo se répéter lisusu te po sino te tokolela lisusu tolobaki te tolobi ekeyo oui. Rubrique d'anniversaire, rubrique ça la rabino bien kitoko elengi o wapi. Tika déjà te souhaiter joyeux anniversaire et paya Henriette Mangala otali mwasi okumi sinkolo mwasi seigneur mwasi nzambe tika na sabino il faut dodane kotawa. Mwasi pembe toujours jolibilité mwasi goût elengi oyo wapi Henriette Mangala HM toujours fraîcheur elengi oyo wapi mwana mwasi ozo tambola na ba angelu ba betele
maboko. Ariete Mangala Mwasi Kitoko, très luxueuse. Jolibilité, c'est mignon. Bou Elengi, oh Yowapi, plus de bonheur à toi. Henriette Mangala, de la part ya Ortiseke Laetitia, éclairage public. Moi si Seigneur, moi si Polo. Nekeyo, oui. Adresse à Sika Eye, Kuna na lycée Monaco, Kitoko pe Elengi Navni Ngende, aux la direction Kimbangu, aux Mobimba, Avenue Ingende, au Mona, lycée Monaco, Gou Elengi, Oyo Pitikangane Bisayo, char de Dieu, l'évêque, l'apôtre, Idi Amin Linzoke Mbombo, Bakiselagaye, l'homme de feu, l'homme de tic-au-tac, l'homme de retour à la parole. Char de Dieu, Idi Amin Linzoke, Achelibino, Kola Kitoko, Banabokende Kotanga Boyokola, Makasi na lycée Monaco, bandi banda maternelle, primaire, secondaire na humanité, option nyonso eza na kati, bokende kuna bokozala décité. Char de Dieu, l'homme de feu, toujours fraîcheur yazala rawana pour na magazine TNLF. Bongo te, hekeyo, oui. Tikare Bisabino déjà le 3 novembre oyo ekozala Opesimboa Mboa Boyimboa Lobi na golia tepo ekozala koko na match de loisirs entre CNLF pe Fondation Parmena Kalou Kitoko pe Elengi de Pam Sieba yango magazine TNLF eko beta ye mungete na 0 Kitoko pe Elengi ba partenaire ba bailleur de fonds bato ba soutenara magazine TNLF ba membre de soutien ba téléspectateurs ba internautes boya jour wana to bengi sibino na epengiringiri na direction na avenue Sayo wana oza mobimba na kati école wala bisika to ko beta ndembo ekozala di tic au tac. Bon, troisième unité rataka jamais erata bato boso bavarese boso déjà bavarese na bino pour match wana kozala au Pesimboa Mboa Boye kozala en direct pe kozala en live bato boso bakotala ngona ba Facebook na ba plateforme nyonso match wana kozala di boom et dit tonnerre boya komona ba Meshak Elianga moko na kovandisa na 9 wana Jeanette Vemba ko beta na 7 wana bokomona dadaka di mako tombola likolo na 11 kuna na ngambu kuna na défense mto kovandisa ngo isila dia tout mako tchabio na tolo bokomona Jessica Makoko mwasa mbija robeta na milia vandisi wana Aurélie Bo de HB la guerrière ya ko pointer mon pandi bisika to komema bango likolo basinga pourquoi pas bango nyonso baya pour journée wana tokozala sokozangi makuta didi journée goût elengi oyo wapi ba partenaire na biso nyonso ba ame design yo kelengi fondation Iyeli Molangi edi oyo azalaka toujours na biso ya kozala wana équipe bimba risque pe mona ye moko le vice gouverneur ya ko beta bali yo kelengi bokomona batu tout bakozala wana ba partenaire na biso nyonso o balingaka biso bakozala wana fo bidja en live FOMO en place Fondation Foforme en place bokomona batu nyonso ebele bokomona pe collège le Jenirita préfet Fabrice Mobimba ya kovanda sa wana indusa équipe Mobimba ekozala au grand complet boya komona magazine TNLF ndezo beta bali nana ebisibino ke ba basi beta bali ke bokomona féminin babandi allez masculin ba koti ba clôturer pour féminin ba kocha 0 masculin ba baksa deuxième bi to clôturer bokomona nga moto na yo cha bien suka le Mbappé Meshak Elia na clôturer arati hekeyo. Tomi la souka ya magazine communication na lingala facile Kitoko pe Elengi mutabi misinga groupe fraîcheur boye Jeanette Vemba la Katalia azalaki assisté et pas ya dadaka dima mutasimbaki édition ya mokola lelo na Ursula Diatou moi la fille ya taille spaghetti pourquoi pas Michael ngoma machine madaka daka toujours fraîcheur yemuto avant d'anticiper réalisation ya édition ya mokola lelo.